Mbote bandi ba bolingo ezali nga wemino la grande dame avec un grand chèque en cadre d'actualité au bozo mona mwana ya Kalebe Tukebana mwana ye na mwasi na ye Mamila Chat au bakabwana do ezaki anniversaire à petit et papa na ye ndenge ezalaka ka poster vidéo bozo mona mais ba congolais bata ba problème ba na ba commentaire bandeko na ngai mais bozo kango na sango likolo nango ebimisi ba secret d'état parce que Kalebe abota kaka bana ya mibali ya tuke abota kaka bana ya mibali na Mamila Chat mais nzambe ndenge asalaka makambo na ye so abeti penalty libanda ikangami ngingo ezalaka bana basi sikoyo malheureusement bana ngo basi akipara bango te apresentaka bango te kaka oyo ya mibali abota na Mamila Chat Zaire eziki ba secret d'état bimi tolanda analyse merci. Mwana mobimba papa ne tambunzi na matama Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe papa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe papa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bandi wa bolingo, certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et semaine ya gomina rosila, maombe gomina suka, songi zongi. J'étais les passages car ndenge zalara na ba songi batagara biso na écoute vidéo ya tout kazo célébrer anniversaire na petit na ye joyeux anniversaire champion na pesi na mona happy birthday emba pepe kale ko yeba na ngambwe na lobby avant non na pesa président message président Kalebe Tukebana na pesi mboto bobengela président bobenga président soit qui te vandana na s'occuper nano na s'en charger na bando finga mwana ponga sa ba jeune bana te bon na zongi le président na la message mo pona na lobby bino ba boya finga bana baninga bobota te topé so bosi bobota souté ou encore bano bino bobota ba bobota hina ba fina bango est-ce que boyeba ke mamboto salaka yango peka ba salaka biso boyeba te na ba te batoni baton susu plaisir ni ezorabino ya ofinga bana baninga ya ba blague mauvais goût eza kitoko te mwana mukolo te mwana généralement bana mambo mabio basala bango yango letikala na mutu les petits akoli certes akota peta musu ba réseaux sociaux imaginez sikoyo akuti na vidéo mo akoti vidéo wana papa na bango poster amoni yango akena ba commentaire amonde bozo finga e bo sekai bon mon atte que bon traumatiser moi vous ne savez pas oh bon ça là on peut pas ça bana bino le petit il est mignon il est beau soit coli vrai noko alegi imaginez alegi déjà papa nena mulai na ajo mbinga mobali skobino bo se gazola mwana mutu nyonso ozala kitoko ozala soki ndenge nini eza toujours na ilo mona nzoto otamswe ozala eza munene eza mukie oka batu musoka mutu mukie ba oseka mutu na epo eza mukie meta musoza kitoko izolo na ye netinga na sali vidéo nanga batu bo pekisinga filtre na che vidéo nanga naturel na moni film ko mina ba commentaire ma vrondo abanjo seka nzambe wakon nzamba limbisa mon ma vrondo nanga batu balula ma vrondo nanga batu mususu ni suna minena ne bongisake mon ma vrondo nanga ebongisaka ngai ebongisa ngai bo seka zola mwana
namoni mutu mosusu atuni yo zolo monene bongo mabe te mabe na ndenge nini eza zolo na ye nzambe akela ye bongo ta mosusu bana na bino bakokana ata na mwana na te oyo bofinga le petit ana mwindo ngolo mbinga mobali il est beau il est mignon eza po aza na moke ntango akola omozwa soin na ye mona mpenza no bel homme ntango bando zwa soin obongisa basuki na ye bameshe bakangi wana malgré bimi ndenge bimi wana mais so botali ye mpe bofixe regard bomona ye non il est mignon namoni mutu moko alobi ke no mwana aza elongi ya masumu de brende bakongole babandoki bato mosusu bazwi yango mpe oseri balobi ke mami la chate abotana masumu de brende sikoyo bakabona ye nanu na Caleb to atombaki Caleb na masumu et bizarrement tellement mwana yango mpe aza mbinga alaki mama na papa na molai na monene bino boyebi fie masumu ndenge azalaka e bato mosusu mpe bakonfirme bamoni balobi ke effectivement aza mwana masumu bandeko bosala mabe oye bablake mosusu ya moto ya oboma bamabala bato heureusement mpe basi bakabona na bango bilo mosusu oyoka vie ekomi mpenza kozongela na motu oyoka mpenza motala mwasi babi bato bayoloba ata mosusu mpe kozala solo eza bien te juste en passant totikaka babiloko tosalaka wana bablague oui mais toponaka baje ya kosalaka et surtout na bana c'est pas bien c'est pas bon ya kovexaka bana na chite na eloko oyo bon nazongela présia tukena na message na yo grande sœur na o nalanda mwana ya suka ya mobali petit on ata mutu munene mais beau gosse talaka coach biso famille en tout cas bilongi mabe ezate na famille nanga bilongi mabe ezate eza kotamba mais eza kota papa kotona peza ngolo nando seka mutu wa mwana solo ya telefone oka na seka mutu wa mwana bandeko na bota mwana nga suka po balandana o wana mukolo car je crois un an et demi na bota prodige abota masuki bele ba boza penza ba fro wana suki penza ta aussi un an sko sui tellement za bele ezo bomba mutu boy banomona yino mutu mwana eza monene mais suki bele ta aussi un an ngamo mona kata era na kata ke tellement na kata on peut kala moi touche kita photo que tu allé na posa on a Facebook à l'époque ba tu ba félicitanga kata penza petit rat na chaba coin bon ba mitu ezaka di coach imaginez même son père se moquait de lui oka opeza na tete wana ngana siliki tika ofinga mwana pokozo benga oka na ndako mwa onyo suba kufina oseka na yo kanisa bia nando seka moto a jovial heureusement malgré moto ngo eza monene mais le petit il est beau je crois zokola et ça net mo obunga moke bref bon ka auto sala yango ezongela biso bino bo seka zola mwana Caleb bozela bino na bosiso bota te boseki bozela bana borobota bazolo ba modele ozala nasi e bom ezala banda arti awa koto nyonso ekangami bozela boseka zola mwana moninga président na sepelaka ndenge oshirisaka bana na yo ya ba garçon oyo mama mami abotela yo bana yetoko abotela mwana mwasi te mais libanda babotela bana basi ya kitoko neti dorsia mwana kitoko onde métis baba Caleb bato ba critiquer yo na mambo beti ya matanga ya Caroline balobi na place oyo la vantar ya ogeno zo charge ya ebembe olakisa mokili yo ndoza na mbongo kende ko s'occuper to pe zo soin ya bano bota libanda oyo okipaka te naza ba photo mais poto boma moto je vais pas exposer les enfants, j'aime pas exposer les enfants. Na bona na matisa bana na ba miniature. Nata inkombo adorsia non? Mwana ya sa maman s'appelle comment mambo bele na moto a joué mon poussa na komone kimingai. Tam sunza mbega lingna tanga communauté parce que a joué pe déjà na groupe na yo mais à longwa.
kombo ni kimi kombo kimi ngai kombo kimi mais certainement yo oyeba mwana na lobi surtout kazaki toko makasi bongo so akutani neti na mwana ministre moko to na footballeur moko to na lobi il faut abala baluka ka tata siko eza soni osali lote na via mwana du coup eko se pointer ou eko se présenter bosala mabe c'est vrai bana basi ebele bazwa bazemi de même aobi mana artiste azobi mana star azobi mana muta munene azobi mana muta ebani et du coup asepeli azuize minaye peu importe attention ezali volonté na ote mwana ya na mokili de lui-même te le fait karaki mwana naza yo oza na pas responsabilité papa soki okomeka kozongela bamama bana wana s'excuser ozwaka ne fils kata charge ya classe ya bana parce que parmi baartiste oyo bamoni clair na vie oza na kati oza beni oza na mbongo ata ne fils ke bao baa na bakine moi $100 chaque fin mois pour na ba besoin moi na mike ozala bien et puis ozwa charge ya foutre la bonne classe et au salo tweeter omona nango omona nango des messages nazali nango ya opesa yo muto apesi nga dossier ya dorsia mama na ye donc quand je dis maman ne ya famille et donc les autres ça la bien te abombara secret puis après aoma oloba on a ba regret mabe makasi ozana avantage na yo te babiloko bongo baolela ya babongo ekangaka banzela donc zwa soin ya bana baza mo ebele zwa soin ya bana ya basi babotelo ya mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesue même na domaine ya sorcellerie nationale ata na oyo ya international papa yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesue nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesue nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesue ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu ozali nzambe mokotea kokani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable, maintenant tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine balongi. nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.